Vraiment. Pour y mon nom des années zéloté. Il y a un dia, on se liant. Ah, on go liant, on tient quoi y bétain. Dis se liant. Ok. Au moins, les artistes comédiens dans autres causes sont au début sur tout l'inganaté. Au lobby? Tout l'inganaté à Tamuki. Et ça m'a bé ma casse et puis ça la sonne na bateau balanda biso ba mona ke biso na biso toujours finga. Aza non non non. Très chers abonnés, bonjour, bonsoir. Ça dépend de R au Bozola Nabiso. C'est bien moi votre humble serviteur. Autrement dit, Zouma Tumba, le défendeur, Yaba Mama, Aya Baxian Soussou. Faire d'essai de la presse, Papa Zouma, Aya Kapambate, Biso Tuyaka, vraiment pour Nakosala, Moussala, Biso Tuyaka, vraiment pour Nakolobela. Banalise, côté musical, Tozali, côté théâtre, Tozali. Mais Lelo, tu vois, moi, Mingi, côté Mingi, Yaba artiste, comédien, tout le monde qui dit qu'on a vu ce mot Lianzi, sur une invité sur Lianzi, mais tu as compris de côté. Asaï a tenu baba propos moko ya malamu te contre maman Bellevie, contre maman Flore Bangou, contre Bandiko Belé, artiste comédien et artiste comédien Belé baza vraiment très fâché contre eux. Donc les analyses sur le bilan sur affaire qui songi ou kokabola maman Sina maman Bellevie parce que tu comprends que oui et Belé au baosa la campagne maman Sina maman Bellevie mingi baba songi en bakabola Bandiko na biso abasi o mi balé to le bilan sur affaire ya to ya artiste ya ba et Mathieu Minsuna et pas comédien na tout qui lesbiennes ils ont continué toujours malgré les témoignages il y en a changé na tiki mais on dirait comment ils ont continué kaka yango tokolo bango lelo Montréal so bomoni ba image ki toko wana bopesa merci na réalisateur na biso mundu papa Eli ye mutazali na sima ya bilili na biso na tika na pesa mbote na bato baliaka na bato baninga osunga bato la na pesi lirete katende la patoche maman na keki maman na keyana na kololo mabe ya depuis yo yebi yo za ba macha momenu lirete katende na pesa mbote paso zali na pesi mbote na ngasusu na maman anaveta babi maman sociale maman ko sunga bato maman anaveta na pesi mbote depuis France paso zali na pesi mbote paso zali na pesi mbote na Bibisha Manzambi, moi c'est mon bien, moi c'est là Kanabatu, na pesi mbote paso zali na pesi mbote na maman Victoire Banginama, maman Victoire Banginama, na pesi mbote paso zali maman moi c'est ma bonne Nelly, na pesi mbote paso na pesi mbote na maman Françoise Kebo, Oumela Nangoni na mon réalisateur Fungola Bamona invité na nga mokona lelo vraiment abunga ki mingi to tunie okenda ki wapi alobi wa ke place mobu mais le quoi na respect na bino ba téléspectateurs nyonso tout partout bozolanda biso différentes chaînes bozolanda biso le quoi na respect na bino le quoi boyeba ki pe bomona ki mais abunga ki ya nga na zongisi awa pour boyeba mon réalisateur fungola ba monaye mbote madame mbote papa boni ouais ça va Nyangolo Nzambe. Kala okenda wapi yango boye mama ubunga umona na suste ba msuba obi ya kota ndako ti po no mimono ndike ya kota ndako yango mona na suste umona na su ubunga na scène ozawa veut dire quoi kokota ndako na ndini yango pe mituna question tinambe ekelamu na tuna question oyo kokota ndako yango ezaka ndenge nini na bano mituna ka question kokota ndako ya ndenge oyo babi okota ndako na ebite kokota ndako za bandenge beli na kokota ndako na beli na kokota ndako ya mususu nazo tourner souté usati na kokota ndako tina babi bon onga na yokaki papa Pamela Kajinga wetu mwana muluba omoni mo solobi wow Pamela Kajinga lobaki yeselo yendinga yokaki kokota ndako yo kotaki c'est parce que tu étais orgueilleuse oyo na musala ngozo ya salatondie yo za danger ba finaki yo babaki oui tourner souté yango bando mona na souté non même pas ya non yango te bon ezaki nini sauf que ba jour on est na te parce que na zaki na moi déplacement nazaki na mboka ya Angola na pesi ba Angola nyoso mbote bato nyoso bayambaki nga na Angola na pesi ba mbote belé donc nazaki na moi tour kuna na ndo ta famille ouais bon makambo voyage pe ezo ba moi mingi to betana moi lisula avant to banana ba sujet to fona une parenthèse makambo voyage na mbaki tinambe mukomo suso ya tinambe ya ko ba akomisi voyage na pesi par rapport ya temps ya voyage na sikoyo
affaire ya voyage aux années de mission moi actrice moi groupe sans souci à quel voyage à Koufi mélodie badia mélodie ezali mélodie hein de mission moi c'est Bembeyaki mélodie à quel voyage à Koufi mais beat ya voyage to bayi ba mission babi ke oui ezali mibana na bino mususu bakini okita suki chasate bakomo kita bangola braza tina le baki ya ye ezali musala siko ya yo eza mobali nde zoko c'est la famille ou bien voyage au pena bokenda kango beat ya nini non nga yene na ka pona ta famille okay boso na nga na mbali na nga mobo ya zaka na libanda to yokani ke to kutana na biso kuna ya problème na ko kende na ke puis to sali to l'exi ba séjour na biso na zongi mais sauf que ezaki moi déplacement na ndo mon famille okay et puis ba grande na mbote Sylvie Bissé mo ba mengi Rebecca Ndendo okay ndo mon na bango et puis na saki 2 mois et demi après na zongi nanga non sauf que depuis na zongi na saki déjà 2 semaines na tourner tenga mono na nazana na moi pause parce que na ko kutana mambe belé ba mamanda ko les salaires qui na bande ko changer ndako mais c'est comment imbécile maintenant ça va karaté bon mon nanga mais makambo yo eloko yoka oye ça fait déjà des semaines na ningo tourner te na ningo fanda na tourner te ba te belé ba au traité de orgueilleuse babi lokolo comprendre que oui aux arayo yango no commencer babi lokolo surtout beaucoup des actrices batonga rayo oui bien non batonga bango nde bazana mambwana olobi batonga bango nde bazana mambwana neti ngande na zaboy okay orgueil on la non c'est la batu ya nini pendant to 18 ans biso nyos na batu wana o balobi ke ngana orgueilleuse bon pe na ba 18 ans okay donc alokana na zui na ngati na sana temps ya osaba orgueil pour la te même si pe na zui na sango po no ke no wat loko koma na ba camarade ya Mikili pesa na camarade na moto ba camarade ya Mikili Lorette na peso mote Lorette triple limengi ma copine chérie donc na peso ba bisu ebele non te Lorette kuta za moi malamu a conseillanga bien makasi donc a conseillanga pena kitoko moi na monde ne no fo yeba ozara bien na bato pour monde ne ko monde ba ebele ba poison monde na yo monde na biso quoi monde na biso monde na biso donc il faut que ba ninga ozana bato ba rakini pamba wana donc il faut ko éviter ngo penza. OK. Merci beaucoup, nous passons na ba sujet ozaki très capital to fungoli sujet ya ndeko na biso Lianza si je me trompe pas en train de maîtriser combo ya ndeko te ndeko Lianzi sortie médiatique na ye lelo azo vivre na ndeko mwasi moko na yebaki azaki productrice Beni Nadia mais ba propos o ndeko azo tenir contre artiste comédien réaction na autant Hollandi vidéo na parce que depuis Angola obenga ngada ke ya tala makambo na zo ka Lianza zo luba contre artiste comédien vraiment soki na ye na ko sala de réponse tant yo ki message wana pona yo réaction na ko zani il Lianzi on so Lianzi asa non artiste comédien pardon artiste comédien ngako Lianzi on te ko yebete pour moi pe la mission na zabe batebele ba lo ba zulu ba ki ba ebingate mais vaut mieux ko tongai ke Lianzi wana pour Lianzi wana lelo nenga komi ko fingela ba artiste comédien monga moso na vandi boyeleke nga vraiment il y a un sens yo to koza artiste comédien ou soit tu zala ki artiste comédien so likambeza pona bande kono il faut y bande ni osola ngoyo ko leka na TV to va nuka na kiti no mobo wana alo bani ko critiquer ba to ko ba mabe pona ba pe ki to te vraiment po ye mono nde azaneze lote lobby azelote OK azelote pona landa ki émission mon hôtel Rolanda dernièrement awa ninga za ko critiquer Belleville et na sens te Belleville za ndeko na yo so Monique Belleville zo sa ki lesbienne po yango ninga na yo ka ki donc ye a comment dire parent ya Belleville po so Belleville sa ki lesbienne na ye yo ni na kati OK ki lesbienne ya Belleville penza na Lianzi eza na liaison ni na kati vraiment donc yo vandi na oka wana po bana ko finga moi sa bato za lesbienne et na sens te ça la vie na yo luka mamno ça so za na mambo ça analyse te vandi créer ta makambo tambola raso rata micro na yake ça ta micro balader kuna sika avant na wapi akoma na poto na poto c'est qui makasi le point oh ngaka zaza na brazad ko to masa ya kati na mbeke la mauti na brazad a pesi mbote bela e na spelo kwa mto oti mikili oh yaza na poto oh c'est bon mais il faut aller comme ça ça la soit ça maman ça la banalité oza marié nga de maman ne bivine ten
yende mnamona yeba ba vie bato abeta ka ba vie bato makasi skonde azaka kuna ba vie bato na bakati ya bato ayeba ngo makasi bonde bato balandela ba vie bato bo ba l'échec olobi ba l'échec yepe na l'échec azwati. Mais quand est-ce que ma propos surtout à tenir sur Maman Bellevue Kandi que je salue famille Bota Moumbana Pessim Nombote Kolobake oui Maman Bellevue est lesbienne mais sans aïba que oui Maman Bellevue quand même azana mobile azapena ba dégoûtant ozomona bino na bino artiste comédie bozo finga na kaboye ozomona teke ça mabe makasi ezo sa mabe makasi pe ezo sa la soni na bato balanda biso bamona ke biso na biso tozo finga omoni ba artiste comédien nazo kosa ngote biso tulingana ate olobi tolingana ate ata moki po ba artiste kaka comédien biso na biso kaka tosala na mabe biso na biso tosala na mabe tosala ate ke so ozwi likama moninga okoyana ona ndenge mobo bi obenge na coulisse bosolo liango non donc so yoki kaka likama moto ye nango mbama kovandisi kiti na yo ya libandi koloba n'importe quoi mpona bato ya na sens te na sens te yeli yanzo na kima ete être pour kokite être te banda te na éviter pourtant akena Jamais pardon, non, qu'on va pas comme naïté. Donc, à qui m'a théâtre pour à coca théâtre té. Ce que coca théâtre té bateau ba coquine ba théâtre. Les longs ça mazo pambo le bon canam salana. Ce que beaucoup me bimisia bon bébé na kati bébé za moi c'est msuka ndolo bem so za mtu na. Ce que yo ka ba bloka pour. Comment tu que c'est qui to côté? Vraiment. C'est qui to côté? Mawa mingi penza. Mais comment na sikoyo ndeko na biso lianza azape na mwasi pembeni tango azo traiter Bellevue bongo est-ce moi ça ko pese pas ta conseil ta technique. Moi conseil aye non. Moi Benina de pesa rappe mon panzer artiste comme des pour Benina dia moi je sais que oui Benina na so tala ngai bi que oui papa Zuma Benina des azana film na moku to katana na kakati parce que les techniciens compliquant. Benina de moi c'est le mobile moi c'est lianza. Ah, je me suis dit conseil. Pour ça, la Bible, on a mon assaut en Canada. Non, pas même moi. Ça, on casse ce que celui à moi, c'est à l'oba. Le conseil, moi, ça peut être conseil. Ok. Ça peut être conseil. Pour ça, peut être conseil, mais le à l'oba, TV, à l'oba, on dit. Vraiment. Mais à l'oba, on dit. Attaque, oui, collègue Nayo, artiste et comédien, conseil, nous avons copié ça dans Lianza. Lianza. Conseil, nous avons copié sur Lianzi, sur Lianzi. Lianzi, sur Lianzi. Lianzi conseil nga rope so tanki ndeko na mwasi so zana lelo salate zwata micro na otambola esiko za salata micro balader yeba ta ba via bato kuna tuna ta bato nengeni monde neni za ko évoluer na mo agene mo pasa ma micro balader na poto ya tuna ga bato ako tuna oneti mboka dine leki monene peut-être na monde de comprendre donc bato musubi azaki avai na ndako neti nga na landa na zwa mo eloko mobo wana kota nga ona yeba ka tetilo na zana mona mutu na landa on emission garçon ana ako sabe ba bilone moya bongo noke ozwa rara atana yo ko vandu ba no beta masola bato neti na uchuko yoka soma ba fleur ba ngwa auté ko ba ke o fleur bangu libala na yeso kipe azolela la mbala zoboya yi est-ce qu'il y a un sens des mobile fleur on a bien qui est kalingi sur fleur té ou bien ndengeni pour yo ya ko vana noka wana pokota kana kati ya ba vie ya bato est-ce qu'ils ont un sens vraiment ce que il faut fleur bangwa abiki pe rapport ça na kishasa c'est ça ça qui est le musuke oui tendance ça so mama na songi yem to teka ba voice tendance soki yem to azaba voice tendance nazo tonga Bellevue na sila bon tendance atike ka bon tendance a attaquer déjà oh ponga na ebita no sukuma mbwane simba aita yeso finge kana 10h na 11h déjà yo finga OK tango sa finga pone makamne na tango sa loba na iti ben na sens na ba pete elo ni yesala po ye bananga na bando landa ezala raki o bino ba lesbienne o yo ma vie ya mobali ya Bellevue o mikolo Bellevue moi si mobali ya Ida oh mutasa eloko ro ya sala kaka ya ona na mona te ka sala pene loko ki asali loko mo kazo moi ide moko boy abeti pe asali pe mo analyse likamo pe ya bien été ipe bato non vraiment non na mona ngote do ya za wana kaka pona ko finga kaka ko kota kana kati ba vie ya bato eza bien té. Merci beaucoup, nous bouclons cet sujet toko singa kana ndeko bomeka ko bongisa musala ngwa chronique ngo quelque part na opesa bandeko belé chronique raison comment ba ke oui bino artiste comédien ndebo komo ya obebisa musala oyo parce que biso to saka boité vraiment ça fait vraiment très longtemps to sala musala ngo tout ça vraiment avec amour et avec maîtrise belé
tous les cas on a affaire qui sont na monde d'artiste comédien tout le monde pas qui sont cause avant makasi au monde en mutu avant di boye o meki ko solo la boye pas voice bimi ndenge voice ndenge na biso Jérémy bimi que oui azotonga maman Belleville candidat patrona c'est leur réaction par rapport à qui sont na monde d'artiste comédien yoko kolobanine. Maman ya moi c'est ça ngai e bona comprendre te maman moi e ko makabongo ndenge nini vraiment bosoli neti na moto mobe na voice après voice wana ekei sous place mususu OK na ebité ceux qui peut ba pesa ka bango ba mbongo ceux qui peut zande on dit ba comment on tient ba pion ouais on dit ba comment on tient ba pion so fait na moto bebo so na il faut ko yo karamamu ya zolo batindelanga or eza bien te bosoli comme na moto nini likambo ni bosoli na moto ekende ko koma na monoka moto nsusu neti likamba ba voice so ngana komi ko pesa na bato ba conseil ebele neti ngapi na ndeza bela ko so tinda moto voice te nga so za besoin nga benga to soli esili oh to na voice non na zwa ngoka na mo mobali mo ya théâtre créer langa problème de banda wana te yanga ko benga ba beta wana donc était yangai nga taka e comme ko kimisa nga même na matanga na do kesu ba matanga te no banga ka so akute na fiena ako vimbisa nga po fiena de ga makasi po nga mo na mo de beta mbali na ya théâtre nga bi pardon mbadi nga so e comme nga so matanga mo ya théâtre nga bi no kete so na ke ifuna te mamusika na kinga la famille wana so na mo na ba baza donc bana lelo na commencé muta bengi nga to so la bon voice te na sa muti vraiment mais to benon sur qui songi pe kotima mingi ya to zo mona lelo mama sila bisal nan mama na biso Belleville kandi ko potana o bazo potana na mona lelo ko mo ya grave te mais mingi zaka qui songi mère yo le kiye yekutu boy ba biso ko mama biso le ki mama na bango ça dit moi qui songi ko kota mingi en tant que moi c'est pe artiste et comédienne au ko lo bani sur affaire qui songi. Bon, makambo ya sila na Belleville bon ba baza ba mikolo. OK. Au moins ndeto za mokili boye lelo so bon ba te mapona mambo wana tenga na kamwa. Parce que bato eza bato mususu tant ba moni ke bato basangani ba olingani na bango baza bien ba olingaka ba panza bino. OK. Tant bo moni ke bato ba oyela bino ba bilo mo vekete Belleville asali boya lobaki bo pona yo sila nyani Belleville sila ba bo pona yo. Et tant que bato baza ba mikolo pour le bazar bateau même dans le monde de théâtre bateau bazo lobela bango pe ba lobela bango déjà alors bazar bateau mo beto ba blo mo bon réseau comment il faut baza sage OK pour bateau ba ko kabula bango te qu'est-ce qui prouve que bateau ba yo pesa bango ba rapport ni so yo pesa bango za bon ezaka ke yo nde Belleville lo baki on décide lo baki qu'est-ce qui prouve pour na ngana makam na bango wana na eloko ezanga bango mi balé eza sagesse olobi baza manque ya sagesse bango mi balé si la na Belleville na mona bango baza mayele mais on dirait na makambo ye bisa bango bazoba OK parce que makambo bongo yo vandi no ka mo yo ko yebiso ke Belleville moni si la lobaki no boyo pozo kangi si la moni Belleville lobaki boyo po kamati o kangi yango bozo créer ka bato baza ndinga bo créer lo ba en mo boye o bino mo bozo vanda te bozo zo même pas temps ya ko vanda bo raisonner que est-ce que makambo ba lo ba biso eza ya solo ou bien eza ya solo te OK bato bazolinga biso bien bazolinga biso te na balobelaki mabe te toza bato monoko pe ebeta mabaku excuse monoko pe ebeta mabaku mais ezate ke tango yo zui kaka likambo biso toza pe na baninga mosusu lelo pe mosusu tozalaka pe bien te mais tango ozotala ke te malgré makambo balobi mpo na ye mais il faut nakanisa pe babo moment tozalaka na ye nazwa likambo na lekisango soki nabenga motu nanga tosola yango eloko ezanga bango mibale yango wana donc sagesse eza te bango mibale baozanga sagesse donc ti bakomi na baniveau oyo nga nazali kosepela ntango nakomi komona bango mais ti lelo nakomi kokokaki bakomi na barando oyo na regrette na bango mibale donc mpona makambo asila na Belleville nga mpona nga baozanga sagesse. Merci beaucoup conseil nyoko ko pesa bande ko na yo mais avant de nous tourner dans conseil ndeko Jérémy pa utoko ya victime ya affaire qui songi Jérémy azali acteur moko utena au sein du groupe Simba président Lombe Sukari mais Jérémy vraiment ibanate ko ya na famille bota pembeni na mama Belleville candidat patrona na kata plateforme na ye Jérémy vraiment ibana mingi après Jérémy ba panza na mama Belleville bien très bien mais lelo Jérémy comme make oui Jérémy tonga ki Jérémy saki boy Jérémy kiboy ba yo sala likambo voice fan mo ka benga kiye Jérémy fan mo benga Jérémy kata téléphone après akomo ba mais Belleville na sala nini alanda makamuna nga pourquoi bonga kutala nda mutu makambo mutentel ko boto la écoute mobali
Voilà na ba Jérémy. Jérémy taloba ki yango mais njoka neti azolo babongo mutu mazaki wana anyatele voice. Message no ko zani sindeko Jérémy au plaza parmi ba artiste au baza mieux sollicité pe baza na succès le réaction na yo. Bon, nga pona nga conseil na ko pesa Jérémy aza mo mobali. OK. Oboni il faut aux annonces na sagesse. Jérémy ndenga za wana tanga zoloba. Omoni lelo makambo zo kende. Pourquoi? Parce que zo za mususu yo monde ya lelo Jérémy monde ya lelo yo. So totali pena ke ndenge makambo mabe parce que monde mama mabe liza ko évoluer. OK. Parce que lelo auto za ko toke bosolo na mutu bosolo kaka boye mais makambo wana ekei. Parce que pourquoi pas oyo zo loba wana pe ke mutu ko finir pour makambo wana biso to yebi yango monde comment otambola mabongo. Donc yo zo mona déjà ke biso to ala na monde mo ya rankine. Tu as peine monde mo ya rankine. Donc ce qu'il faut que ça sage. Donc on va na bateau les cambo yo lui ko loba. Il faut yeba na loba nini. Et puis na loba on a place nini. C'est tout ça. Ozo mona. Yo loba les cambo yo bi ke na loba on pas pire nga. Mais oyebite. Ah ouais. Oyebite. Pire oui. Yo ko loba ki olobite na zo loba ngam so azani mutu na yo okete. Elo ni pezo la sakeri baton surtout baza ba pire yo. C'est pas que chose na succès baton surtout bazo entouré pe bango na te balingi succès na yo hein. C'est ça. Vraiment. Pona nga Jérémy azwa mayele. Aso mayele ayeba place ni ya koloba. OK. Likambo ya zoloba fo yeba ki place so na zoloba est-ce que likambo bakobomba nga ou soit ekokende. Donc il faut azwa mayele. Donc on ngol ba likambo fo yeba place ni na ba likambo. Vraiment. Likambo na loba tango ekokende ekoza bien ekoza mabe parce que na yoki pe trop. Vraiment. Na yoki kombone trop penza na mambu ya sila na belle vie. Alors ça bien te. Azwa mayele ayeba nini ya kosala. Ayeba nini ya koloba esika vai na bato parce que dans tu te vends boy jamais na rozaka ke après mission na bandi ko beta masolo mo boy peut-être lobe ko luka un problème non ça ngote vraiment non ça ngote. Merci beaucoup tous avancé to ben affaire ezolo ba moi mingi liwa lo lengi artiste comme ba ko kufela ndeko cheko matondo akufi vraiment to la ndeko cheko matondo za lobby lelo pa ko dia ko yi bakundi pa kwedi to bakundi cheko matondo tusikana pa kwedi 2 jours tokunda pa kwedi manzita kwei na butu ya veye mortuel ya papa kwedi madeso pemba kufi artiste comédien ya ndiko ba réseau o mwasi na ye mama soki mama prophétesse so batambola ki na ba succès ya nini ko loba mama prophétesse on peut akati abi yeza raso munda kufi na famille bato après ye ba yeli message avant bato na ba kufa poni azora ba message te. En plus, si vous avez une famille, vous avez un message, vous avez continuez non, papa. Merci, maman prophétesse Simbo, Siara Mboyo, Yewana. Mais comment on a le artiste comédie beaucoup fait là? Tout le monde sous des légendes sur Bauto Kufa Awawa. Maman Zita Kouy, papa Nabiso, Kombozo Kimangai, papa Kouy Akei. So comment on a le artiste comédie beaucoup fait là? Yoko kolobani batu be bazo jije mino ke oui ça ba kisi eza ba makambo belé yoko kolobani sur yango ya non ba kisi eza ngoka liwat. OK eza liwa maman Nzita belaki papa ko di batu nsope ba kufara papa ko desa ki crise cardiaque bon c'est normal eza liwa à part liwa ya nani Cheko neto yokaki mo ba nongo to yebite soki za solo lokuta wana nzambe ndayebi na moto asala kiongo mais liwa papa Kodi na maman Nzita eza liwa normal eza normal pour ni ba artiste comédien ba kufate biso ba liwa na biso yeba na parce que to ça déjà bato batala donc ceux qui okufi bato ba comprendre que akufi eza liwa normal mabe eza te vraiment eza mabe te. Merci beaucoup Tony to sisa na sujet na biso ya suka affaire qui lesbienne tant balisa ba comédienne lesbienne na éviter nata ba comédien pour beaucoup d'aba mibali ba comédienne na ba comédien lesbienne kombo na yo ezaki cité na kati kombo ya Tinambe ezaki cité na kati Tinambe ekutu ba cité na Pamela ba mona bango suspect ba kombo ezaki belé malgré ba ser mususu ba ko tubela affaire qui lesbienne ezaka pourquoi non yeba bona fo bato o basala ronde bato fo tuna ngako dando tunika na kese be kombo ezaki cité na kati bangi Singapore muntu na ngao to sika mambo kalate
Oh ba yebisa ke kinga ko lesbienne nga. Omoni kana na raison. Ka nena linga ngo makasi bona ke ngo lesbienne. Ngani makasi. Ka wana. Elo nini? Ka wana ka unga na linga makasi o ye muka ye. No. Elo nengo zinga makasi. Elo ko wana kaka. La côté wana. Ngai nena linga ngo. Sona ko lesbienne pwana. Vraiment. Po lesbienne ndaza bon so ka ke na nga suka na photo ko maka kuna. Sko. Isimba te? Mais oui, que lesbiennes ont makasi na théâtre. Wana nde na yoka menga na mwana anoti. Non, mwana te. Na me na yoka kake, no aka ba lesbienne baza monde théâtre menga na mwana nga bonde. Parce que batu ba lo ba yo mo kende ba bambela makambo ba ko lo ba peke te ba lesbienne bo même so mwana mo bonde ba yoka kama. Vraiment. Ko yoka. Nga na mwana nga no ba ngote me na yoka kaka. Komona ka yoka. Te, non mona te na yoka kaka. Lelo so ba yoba lingi o boya. Si makoto te ba yena ba ngote po nga ko mona nga bidela buina linga mbali. Makasi. Siko sero balobelaka bino mibale wana mingi. Aza pelo na kombo makasi. Na na mam na ite. Sero ndi nani? Natanga kombo na. Tanga na oti. Oza surpris tanga na yo papa. Natanga kombo na. Tanga na yo. Tanga riela tia nga photo na. Atia ko? Atia photo na yi. Atia ati. Na yi mama na ti. Ei mama tina sala ngo tinga linga mbali pina na mbali nanga donc ngo kuma ba niveau na te poane. OK. Merci beaucoup. Affaire à poison pourquoi écouter makasi na monde de théâtre babi ba mes attentes l'équipe bino mingi ba artiste comédien boningi ko botola na mibali ya poto koza mibali ya batu mobali webi ke wit nambe ya beta na tonton oyo mais moni tonton ba boye pena tinambe lobi ayeli yo pondimi eza pa mi biloko oyo eluki ba poison ou bien eza makambo susu oyo ko ti poison makasi na monde ba comédien. Yango poto mpe eza na sune lote. Olobi? Poto eza na mpe sune lote. OK. Nga nakamwa pourquoi na baton ba kenda kondima sa ba biloko mo bike moto déjà bimana oyo kelinge poani. Pourquoi uti poto? Poto eza lola te. Mais oyebi ke eza na dessert na yo mo basala théâtre pe baza ba icône baza ba yaya oyebi ke oyo abo azo mobile oyo apo azu mobile oyo oyebi yango. Po baza betula. Olobi? Po baza betula. Oyebi ba ser yango. Na yebi bon te mais so ba olanda ngai po baza betula on ba se mambo wana. Parce que ngani aza be jamais na yebi ke mobile ba manati na mbei. Mobali wa bimana Karine Poto après nga na kelinge no linge poani no sango te donc so sali bon c'est cause tout là vraiment et puis nango tunanga vie na ngai Laurent Kibanda le bourgeois Schengen alba bi poto eza sune lorote ba mi bali ba otaka poto ba kosa bino ate kuna ayebo ya ne lorote ya kosi saka na bino akei donc na pesa ki pena ba félicitations et bele parce que ça mon bali mokaza orgueillete auta poto ya kasoka ya vibra ka pena mo sentir que auté ya yo au ba no ba bino mo ko salo ki jamais ko lenga mta poto et puis nga lenga pe bangote na lenga bangote parce que na mona ngo eza normal bon Alex ça to mi bali ya bien te ko zo pe azu en charge azu pe nda kwa bien zo ki pe bazate donc faut ka bazani bala poto et puis le ko pe comme ça ngaye mobali mo mtunde ko no mo baza zo linga yo makasi mo linga te mobali mo po utineka poto ayeba no tout semno mito elekena nga makasi. Merci beaucoup. Toujours si ça na question réelle c'est porter un moment que tout ça na question oyo ba madame ebele a poto ba tantine na biso ebele a poto ba se plaindre sur bana mibali ba collègue no ba artiste comédien ba o décevoir ba mingi ba o choquer bango mingi ba nyokola bango vraiment makasi mingi au mona ndeko moko ya comédien moko ya théâtre azana mwasi kingandi azana mobali kingandi donc azata na 5 basi ba différents pays réaction na yo attaque artiste comédienne attaque que moi si était ya bango Olobi était ya bango était ya basi wana poto est-ce que basi wana poto basaka ba bêtise ebele Olobi basi ya poto basaka ba bêtise ebele na ndenge nini akoza na poto aza marié mais awa ye kolanda ka jeune garçon pour mona na TV ale atiki mobali ne po olanda mobali ya théâtre vraiment faut basala bango bongo ngapi na ko conseiller bango bolia ka rambo na bango oui bongo ba kena luka bango nde bato ba luka ba mbali na bisoti wana sali zuwa na sali zuwa te eza zuwa te eza normal bango nde batika mibali na bango na poto po ba olanda mibali na biso ya théâtre mais quand même baza bande kuna lelo pe okoke pe poto moi mobali moko moi si moko vient na 5 ans lelo le mystérieux moi si na ya bala également na poto basala mariage mama bane abomali bala pona moi mobali na biso ya théâtre
Ah bon? À cause ça mbali ki odene azabi na kini après kini ok Dubai na sama na sala kuna. Zela matina ninga mingi yona ba bloko ozamba vérité mo mbala ngoma nani. Comment yena otanga na ngamote. Ande na mwindo boy. Asa mwindo mulaya utepe abala kipi. Auto ba siko te babala ki. Abala déjà. Non mbali mo abala déjà. Mo mbala auto abala déjà. Oui, aboma. À côté ni kota lemba. Na ati mo pona komini yo. Kota lemba. Kota lemba. Real balancer en photo. Sumo za songi. Kota lemba to sera abala déjà. Abala déjà. Mo mbala na boma libala vie na ngai. Donc moi ça balinde moi ça fait na yo. Moi ça j'aurais bien mbala on peut ça ma petit frère na yo bobo. Mo bala otaka be na pièce mo bobo moi mbala na la tiango. Mbala yebisi de ko linga garçon ana ene koma moi sina. Ti le libala kufa bomo. That's ko niveau. Suko abo condamné bango mo baza ba fautif ti kama même ça d'être bali abo bambongo bien. Ah bon? Eza bien papa ngai ne na za boso za maelete il faut ba salo biloko wana mais pas si musubi baza na bon pe kaza na mobile alingi pe na mobile normal baza mais mobile azo compliqué wana desko mabe donc ndé camarade na mo pe ozala na yebwe balelisa ka yepe mingi boy donc yo se plano na ngo balia ka yembongo camarade na ndé ba ya za moi si mo sérieux mo teke na biki ya ba sérieux pe baza lingi pe mobile mais mobile ko aza mutu o compliqué kaneti master na ngande ba compliqué Masana wana. Masana. Poeza nyangwa compliqué. Azone pe dama ila tika na epe. Poeza muto compliqué. Atika na epe, ye mo kayebi mo mbala ngo. Obika to ndo soane bien. Wala muto na oti. Na to so. Yo kwa ni mo mbala ngo, ti ni kanga na bimise bwana. Na senga photo. Senga photo. Yo oyebi yo mo bimisa photo ba bota ba mo. Mais yo po yebi ta. Ngapi yebi menga ni ko ba component. Menga na chasi ko photo na ye. Yo photo na ye, bato ba wala na ba mo na photo na ye. Na bimisa photo te pour na respect pour le comment ba bien ti. Ouais, ça bien ti. Mais quand même baza bande kono basi. Conseil na pesa bango, to moni ko za mobile na photo bazala na ye bien za na ye. Pesa pe ko ni pe mobile mo na kini aza ne ya théâtre beka mobile normal. To moni ko kino mabeti kati. Vraiment. Otiki na yo. Pesa conseil na bande kono bino mibali bande kono pe ba artiste comédien o ba ko choquer batu. Na auto ça l'émission mo ya ndeko na ngamo mobile na zuba peine na okina passe mingi. Bana basi musu bazo se trouver comprendre papa zuma bakisi oyo balobelaka biso bokanga biso ezaka solo mena ngina bakanga na ba beza mibali nyoso te ya théâtre ndi basela kisi il faut to tiaka toujours que oui nzamba za bilo musu ezaka vrai amour o tomber amoureuse ya mutentel ozo comprendre ndé peut-être ça la bongo ezaka bakisi te bandeko message nyoko ko pesa na bandeko na bino ba artiste comédien surtout bana na bino moment oyo. Conseil de repérer ça quand on artiste et comédien par rapport non na qui non na mambo ya ba vine makamba ki songi comme belé non ils ça bien té so ko swena ndeko no oli kamo boye za ta na mo mutema o gardango parce que et comme soni à tout moment ba le artiste et comédien ils ça mabe o soli na ndeko no li kambo za na mutema o gardango ça pe na mutema o gardango et puis na bato yo bazo ça la vie qui les viennent et ça bien té ce qui est appelé le loco nzambe aloba pena ko akolimisa te abomola Sodome Gomorrhe ça qui lesbienne vraiment na ote ya bino étant que bande ko na ngai donc il faut ko bimana monde wana boyamba ta Yesu et vous a bien pour na bino que bon continuer ba vie qui lesbienne wana po nzambe olimisa bino te olimisa bino te et bande ko amsa mibali bazo ba comme ba pede bozo pesa ba sima na bino ba ninga na bino mibali ezo sa soni tala vaut mieux que tu sois lesbienne que pédé. Vraiment. Ça lesbienne pour qui lesbienne. Na quand on savait que maman chérie, il y a bas na mona d'être basarana mais mi bali. Ya mi bali. Sexe contre sexe mais mo bali mutu musu pena tu pena musu peta ne boza rapide différent bongo. Mutu pena tu pena système na ye pena ndenge pena za ndenge bongo et yesu ko ta place moko bo eta na place ta la niveau. Et belé ba ko ta la niveau. En tout cas, conseil n'a pas sabino, beau changer dans vie. Muso bo sa so boke na ona ndinga benza mbo pambola bino. Et non que pose wakata moi quête, il faut muninga na yo azona ndinga sima no eza bien te. Bona ba maman. Eza bien te. Maman abiso poto, il faut koyeba maman. Ça so za mbali na poto bozani be vana e mama. Mais so ningi pende kono comédien lingi na ndinga mo. Kasi bango ba négliger bango, to ka ba négliger bango batika na bango ti. Batika na bango, ba ba na comédien. Ko ba décevoir ba sa poto.
e baza kebele bon nga tale be balele la ngai oyebi ye nga bi mama ta o bolinga la ko no tindele ba ko dinga ta dido ya o tindeki ne mam na ide vraiment donc il faut que soit kama ile place ne so za bolinga za partout atana poto mbaya malam baza ah ouais so que même awa pe mais so mo ke mbali mo clé tout ani boza la bien mais so mo ke complication kata c'est l'autre. Merci beaucoup. Tokomi vraiment na suka émission na biso totikelio opesa mwa ba mabanga na yo ba numéro de téléphone. Na ba tuté ba kabana bon souti. Olobi? Ba souti. Ba souti. Odiyo be mo boya batokwa tinambe nda boya jogo wana. Ba kabana bon souti. Ba motana ke be na lora kibanda. Ana vie na ngapinza. Ba mbote vie bolingo makasi olinga bolingo mingi alinga ngo makasi omote na yeso ke lesbienne no ko omote pona linga bolingo bambote belé na Laurent Kibanda les bourgeois Schengen bambote belé na batu no ngana bo bakabana mote Laurent triple limingi ma copine peso bambote belé na Fleur Lumbutamba ba Fleur bambote belé na Yolande Mwaka ma fille peso bambote belé je vous aime tous nous avons besoin de contacter nga depuis ce numéro. C'est l'émission 89 23 29 452 089 23 29 452 donc on a numéro dans WhatsApp merci beaucoup. Merci beaucoup, nous sommes vraiment arrivés à la fin de notre émission. Merci beaucoup Lorette Triple Limengi, mon ami, je te salue depuis quelque part place aux Ali papa Zuma Ninga Minga Pesio Mbote na Pesi Mbote na Lirette Katene de la Patoche maman na keke maman na Keyana na kati États-Unis na Pesio Mbote pas na Pesi Mbote na maman Anna Veta Air France mena na ngwende na pesa na Pesi Mbote na Bibishe Manzambi maman Bibishe Manzambi na Pesio Mbote pas aux Ali boso la pesa moi maman Victoire Bangina maman Victoire Bangina moi ça ma bondeli maman Françoise Kebo, maman française de Kebo, na mutualité surtout maman française de Kebo. Vraiment je salue tout le monde. Je salue vraiment mon numéro de contact c'est plus 243 89 66 60 47. Si vous avez besoin que oui, papa Zuma a de l'activité na yo, vous avez besoin papa Zuma a de makamuna yo, appelez-moi, moi je suis toujours là, Vraiment je vous aime beaucoup, Ceux qui nous emballent là à Zongité Tokomona na mikolo, o ezali koya. Bye bye.